Top Africa Studios. Professional filming, professional master of ceremonies for your wedding, birthday parties, any events. Contact Top Africa TV or Mr. Johnson Quito 0742 45 47 148 or on 07932 35 51 98 or drop an email on johnsonquito@googlemail.com. Facebook Johnson Quito, Top Africa Magazine, Top Africa TV. Professional filming, professional master of ceremonies. Top Africa Studios. Pour tous vos filmages professionnels et maître des cérémonies professionnelles dans vos fêtes de mariage, anniversaires et autres cérémonies, contactez Top Africa TV ou Monsieur Johnson Quito au 0044 742 45 47 148 ou encore au 079 32 35 51 98. Email johnsonquito en un seul mot @googlemail.com. Facebook Johnson Quito, Top Africa Magazine, Top Africa TV ou encore visitez notre site www.topafricamagazine.net. Pour tous vos filmages, appelez un professionnel, vous ne serez pas déçus. Bonjour, bonjour fidèles téléspectateurs de notre émission Sagesse africaine, votre émission qui est présentée par votre humble serviteur Johnson Quito, le garant de la nation au-dessus de la mêlée Nicolas conflit Bogba Manga côté là, les pasteurs sans Bible chaque samedi de 12h à 13h sur Olive TV, votre chaîne de référence, votre chaîne d'excellence. Grande ma joie d'être là encore pour la énième fois pour présenter la dite émission. Je sais que vous êtes branchés de partout où vous nous suivez, de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Je sais que vous êtes scotchés pour suivre l'émission qui vous apporte les informations puisées à la source et les informations vérifiées et vérifiables. Vous nous suivez de l'Afrique du Sud, vous nous suivez de l'Europe, vous nous suivez de partout, de partout, de partout. Restez scotchés, restez branchés, car l'émission a débuté. Appelez les amis, partagez avec les amis. Les infos sont là. Comme vous le constatez, je ne me porte pas bien, j'ai la grippe. Mais Dieu aidant, je vais fournir un effort pour que je puisse présenter l'émission jusqu'au bout. Mais sinon, je n'ai pas l'énergie nécessaire pour présenter l'émission. Mais compte tenu de mon travail, compte tenu de l'importance que je vous accorde, je me suis dit, je dois être là pour présenter l'émission. Merci de votre fidélité. Je dois aussi dire merci à ce Dieu-là qui nous protège et qui nous donne l'énergie nécessaire, car aujourd'hui, là, comme je me porte là, je crois que je devais me reposer. Mais ce Dieu va quand même m'aider à couvrir les deux bouts de l'émission. 1 heure d'émission, c'est pas facile, mais avec le Tout-Puissant, notre dernier rempart, tout est possible à celui qui croit. Et moi, je crois que je vais tenir le coup. Je tiendrai le coup. Merci de votre fidélité. Émission Zalaraya Bino, émission Zalaraya Bisso, émission Oyo Komona Sagesse africaine, émission Oyo Elobela Makamba communauté, émission Oyo Elobela Kaka communauté, il y a Royaume Unité, communauté, il y a Mokili Mobimba. Émission Oyo Elobela Kaba valeur, émission Oyo Eboyi ba anti-valeur, émission Oyo Bundisa Kaba anti-valeur. Émission Oyo Emi Makaba information, Makambo Koina Ana Katina Mboka. Émission Yakana information nango. Na yebi ke bozolanda biso bino banso nono masono pièce contre pièce.
Guy Lumembo, le meilleur coiffeur depuis Kinshasa. Guilain force, oui. Vous avez Landabiso de partout. De partout. Ba maman Aringue, Naebi qui vous vandi wana. Vous avez Rosella. Émission la Bino Yango. Votre humble serviteur hier. Le pasteur sans Bible hier. Moto ateyaka sans ka fongo la Biblia. Mais malobe kotaka. Malobe lekaka. Lelo tokoloba na ndenge ya kimia nyonso. Parce que vibration lelo les avres maté. Mais tokosa l'effort. Tobandaka toujours ba émission na biso na ba communiqué nécrologique soki ezali toza osenga na nzambe la biso asunga biso que ba communiqué nécrologique et comme de moins en moins toza ande na ba nouvelle ya esengo ya kopesaka. Mais pendant que toza awa na kati ya mboka oyo liso na biso eza kuna na mboka na RD Congo. Et si ka oyo mboka na biso eza ko connaître ba chambardement. Je m'excuse, je l'ai dit, je me porte pas bien. Miso na biso eza kuna, toza ko talaka toujours. Toza ko tala, toza ko zimele. Mais au même moment pe awa na kati ya Royaume-Uni toza na ba information bandeko bazo tika biso. Bandeko bazo bala. Bandeko bazo kosala ba activité, il faut to pesa bino ba nouvelle wana nyonso. Ce qui régit et vous allez prête déjà to ba na nouvelle à liboso. Borolimbisa vraiment na sengi bino bolimbisi parce que les loups naza vraiment en forme été. To yebi ke famille mu kendi ba ute ko bungisa mama pe koko na bango. Na kombo ya maman Angela Bashika Mukendi. Oui, merci Régis. Tika photo wana vraiment ndengwana. Famille Mukendi, they lost their mother and grandmother. Yewana maman Labiso Angela Bashika Mukendi, 88 ans, à Tika Kibiso, à Botama le 7 mai 1929. Atika Kibiso depuis na âge il y a 88 ans à Koufaki le 7 mars 2017. Na yango famille Mukendi balobi boye matanga ezalina avenue 66 Chief Hale Court London NW9 6SJ. Enterré au Salama le 23. Le 23 mars, semaine prochaine, Barobanda na église Saint Mary Church na Hayes. L'adresse est 170 Church Road, UB3 2LR, à partir de 12h. Et de là, directement na cimetière, il y a Cherry Lane, Chipstow Lane, Arlington. Hayes, na Hayes. Donc, moutou alinga zoba information, ok, na Facebook na biso, il y a Johnson Keto, au zoba détail nyoso, olingi ozwa information, au contacter Kula, olingo za information, ndengeni n'intérémé au salama, il y a maman na biso, pe koko na biso, Angela Bashika Mukendi, oya tika kibiso, na âge à 88 ans, enterrement, ezali, le 23, j'insiste, le 23. Paix à son âme, vraiment nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille de la disparue. Pe boyebi ndeko na biso apo na côté ya Milton Keynes atika kibiso tozo zela toujours tozo ba dernière nouvelle pour na enterrement na ye. Je sais que bana ya Milton Keynes bako pesa biso ba nouvelle pour te ba enterrement et go salama quand pour que nous puissions communiquer le public na lieu pe jour il y a enterrement. Apo qui fut un frère, Apo qui fut un ami aussi. Il est parti, paix à son âme. Toujours, elle a toujours la confirmation. Il y a date et enterrement pour que tu communiques bino. Jour, date et lieu. Paix à son âme. Na Manor House,
frère Nabiso Dave, oh, tu peux savoir une information. Je crois que la régie a Olax Abiso Foté à Dave. Oui, frère Nabiso Dave, Yewana, Atika Kibiso. Na niveau à Kinshasa. Matang est toujours chez la résidence familiale située dans ma Nord House. Où elle a soutenir famille, accueillir toujours soutenir famille. Et vous allez mal mingi. La Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et mawa écoutez na libota oyo to lingi to soutenir bango. Dave connu na ba londonien belé a kufaki na niveau ya pays. Et la suite, nous vous donnerons la suite dans nos prochaines éditions. Et il y a aussi, moi, on a vu Promise Kenda. Promise Kenda, moi, on a maman Annie Lomete, n'a papa Jean-Léon, n'a papa Léon plutôt. Boyebi, babo maquillé, dans niveau à Canington, Batiaki Bambeli, poignardé à plusieurs reprises. Matang a toujours continué à Robert Street, na Kota Woolwich. Donc, tu continues toujours à soutenir Libota. Tu continues toujours à soutenir Libota. C'est dur, c'est dur. Je reviendrai dans nos prochaines éditions pour vous donner la suite des événements ou de l'enterrement. Paix à son âme. Nous présentons nos condoléances et le plus attristé à la famille que je connais bien. Moi, dans mon sous na niveau, il y a un field, Meshach, Batsaka Yembeli. Je crois que la régie, ceux qui ont la photo, soit la photo, c'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas d'autres photos. Il n'y a que cette photo-là que beaucoup de gens n'ont pas aimé. Meshach, enterrement et au Salama, le 21 de la semaine prochaine. Donc, maman aussi, elle que à partir il y a 10 heures déjà, bato bakuta nandaku ndewana cortège comme maman na église après cimetière na niveau ya Adiz. Je n'ai pas reçu les informations à temps. Donc les informations que j'ai à ma possession, ce sont celles-là. L'enterrement va se dérouler le 21. La semaine prochaine. Pour me permettre un peu de souffler, je demande à la régie de me balancer la publicité au lingo loué van benga na numéro wana van babengi gunagu au pays France, au pays Belgique, en famille. Et après, je vais revenir sur ce plateau pour mener à bien votre émission. Au lingo loué minibus, il y a 17 places, il y a diesel, assurance, il y a AA Ezali, au Bengi, donc UK et Europe, au Bengi Bisso, dans le numéro Oyo 07 961 79 63 27, ou encore dans 07 40 58 70 406. Kuna Ogolowe, minibus et Mimio na Europe, au Tambolina Libota, 17 places. C'est combien de familles? C'est presque 3 familles pour voyager na Kimia Nyonson, pour save Bambongo Yaba Aerostar, pour save Bambongo Yebele, pour qu'il y ait na minibus, pour zongi na Kimia, diesel, consommation, et top. Merci de retour sur ce plateau. Je vais essayer tenter de mettre un peu de la vitesse dans ce que je suis en train de dire. Mboka na biso Congo, boyebi mboka na biso soki eza okoma ndenge eza okoma, c'est à cause ya ba anti-valeur. Ba anti-valeur eza na ba dimension nyonso. Ba anti-valeur ezali na niveau ya ba mikonzi. Ba anti-valeur eza na niveau ya population. Anti-valeur eza na opposition eza na majorité. Anti-valeur eza partout, partout. D'où vous avez vu le monseigneur qui a dit que le médiocre dégage. Et les médiocres se retrouvent un peu partout. Partout. Dans le média, il y a les médiocres. Dans la population, il y a les médiocres. Dans l'opposition, il y a les médiocres. Dans le pouvoir, il y a les médiocres. Dans l'église, il y a des médiocres. Il y a des médiocres un peu partout. C'est pourquoi notre cheval de bataille,
c'est de combattre les antivaleurs. Les antivaleurs, ce sont les mots qui détruisent notre société. Ce sont les mots où ils ont ça, ils ont ça que mboka na biso ekendaka te tolelaka. Mabango ezali belé. Koyinana, koswana, kofingana, koyina moninga, kokosela moninga makambu, koyiba, kindumba, lokoso, cupidité, yo lingi nyonso koma ya yo, biloko nyonso ya yo, shish. Bama ben nyonso wana esalaka mboka etambola te, famille etambola te, communauté etambola te, mboka mobimba etambola te. Na yango, il faut moko na moko esika zali à combattre mabe wana. Combattre songi. Combattre koswana. Combattre kofingana. Combattre le non-respect. Omona mwana muke, respecter na mukolo. Mukolo respecter na mwana muke. Et pourtant, le respect doit être réciproque. Nkai yabwanga boato abanga nkai. Mais biso comment? Omona mwana muke ce qui se permet le luxe. Ya koloba na mukolo na manière moko oyo eza approprié. Mokolo a se respecter te devant bana mike. Yango mboka na biso eza ko sala rapasi. Mboka na biso eza okendaka liboso te. Mboka na biso eza na impunité. Impunité. Moto asali mabe bako punir yete. Lobi a kozongela mabe, il y a plus grave que cela. Pour ba punir yete. Na yango biso batoyo ya quatrième pouvoir. Le média quatrième pouvoir. Bato ya mbeli ya mino mibale. Il faut toter le matolo baka. To banga motote, to kote la motote, to zala na ba parti prité. To zalaka l'église au milieu du village, l'arbre au milieu, moto salima be, olobiko salima be. Au salima lamu, to encourager au salama lamu koleka. Ezato salaki mabe, lelo komiko bongwana, komiko teya, babolingo. Mais yo moko na se, mabe na mabe, koina yo, kokose na batu makambu yo. On ne tolère pas ça. To encourager bande ko na biso bazo sala ba business. To se soutenir. N'attendez pas que le jour Johnson Keto ne sera pas là, ne sera plus là. Que oya ko kumisa ye. Oya ko loba ke tata oyo abande ko sala mosala malamu. Encourager ye. Tala ndenge na telemiawa. Nazo comprendre te nzamba zo pesa énergie na loba mais je ne croyais pas que na koloba lelo. Parce que grippe betinga la butu na ninga osakanate. Pour me réveiller, c'était dur. Mais Dieu aidant, je suis là devant vous pour présenter la dite émission. Afin de me permettre de souffler un peu, je demande à la régie de me balancer la publicité de notre garage DRC, RDC Auto, de mon ami Saturné, consommons congolais, tout soutenir baninga baosa la business, garage, na côté Edmonton, côté Assal Nabiso Abengi Princesse, et après je vais revenir sur ce plateau, mener à bien votre émission. RDC Autos, votre garage pour vos réparations de voitures, panne technique, service, contrôle technique. Contactez RDC Auto à l'adresse suivante: Units 1 à 3,
Beckett Road, London N18 3PN. Ou encore contactez M. Saturnin au 07 411 463 575. Au 07 424 692 090. It's a very good garage. It's excellent. It's nice and clean. Always does a good job. C Auto for all your mechanical problems with your car, MOT, repairing clutches, engine works. Contact RDC Autos on the above address. Unit 123 Beckett Road, London N18 1PN. RDC Auto, Garage Nabino, Garage Yabana Mboka, Boyana Unit 1 à 3 Beckett Road, London N18 3PN. Au Bengi Monsieur Saturné na 07411 463 575 ou na 07424 692 090. RDC Auto, garage netika kozali na njili, netika kozali na bandal, netika kozali na matete, yako solo na monoko mboka. De retour sur ce plateau. Oui. Un petit rectificatif. Donc, enterrement, il y a mon anabiso Meshach et au Salamana Cemetery, il y a Great Cambridge Road, dans Enfield. Après, à église et aux à côté à Edmonton. Donc, il y a un cimetière, il y a Great Cambridge Road, Enfield, EN1 4DS. C'était moi dans l'abisso Oyo Batia Kimbeli na Enfield, moi la maman aussi. Donc le 21, j'insiste, c'est le 21. Merci. Je continue. Boyebi Neina Lobaki. Tosimbana parce que mboka na biso ekomi na moment moko na virage moko boye. Soki to lobi to za la kaka na ba distraction, tokotika na ba distraction. Moko musu tokotikala tokomi ko mibenga mabana aringei tokomi ko mibenga mabana acné nzoka tozabana babumbu babandal banjili ba oni britannique bana makala tozabana balingwala na aketi na mushi ote na mona ya P12 mais ceux qui continuent kozala kidiba ceux qui continuent kozala biso na biso totiaka ba kroka jambe ya lekate ngai ne na leka tokosutuka moko mususu tokoka suko zonga mboka ngote et comme le kilo balobi lokolo tikala kuna oyate. Il est temps, j'en appelle à la conscience de tout un chacun de nous, j'en appelle na bomoto ya moko na moko totika ba distraction inutile, totika kotiana ba kale inutile, totika koyinana inutile, totika ko bomana bana na Congo, totika ko bomana biso na biso tokomi ko bomana biso na biso tokomi ko sala na mabe biso na biso tolingite moka toyaki na mboka oyo poto luka poto zonga eloba nango ba musicien ya kalawana balobaki na toyaka na poto za mayele poto zonga mais lelo ekomi le biso na biso awa tokomi ko beta na ba hypercat oto ba benga kala ba hyperkit moto alekate olingi kaka yondozwa olingi kaka yenda te malamu te bongo te ndango ba mama aringe balobi bango basangani po balobi bango ba mama bakotika la sima te bakokende se liboso bakoyoka na toujours mpote basalisana bakende liboso bakangaka ba fond basangisi moi oyo 1000 livres boyo to renforcer yo na commerce na yo ba mama aringe yo kamami na mama Misha mokonza mama balobi na ye wumela totala mama aringe ndete kozonga awa
to continue mission na biso ba bi réunion zaka moko na Aringei ba mama Aringei bo umela Aringei ba mama oyo moni o mama Aringei asiba so ma moza kata ba wa biele maka so likambo eza ate ndenge nini mo mokonzi mo so mutu mo asala ko bo so pendene aso likambo ba mama ba osutini eza ba biso ba first class ba mama Aringei ai oyo eza réunion na biso ya Aringei eza association ba mama Aringei eza moziki te eza réunion oyo tosanganaka mpona aide ya liwa ya fete ya makambo oyo esalika lisungi eza yango moziki te ke o moziki tosala boye tomela tosala boye toyaka mpona yango te toyaka mpo totia ide na biso ndeni tokoki kosungana na communauté entre bamama place toza oyo tozobongisa tozosolola mpo toyeba future ya lobi ya Aringei etanke biso bamama congolais oyo tovandi na kati ya communauté ya tovandi na kati ya boro ya Aringei réunion oyo bomoni aka nde bomona bamama na biso baza awa soki papa na biso azozwa bango bien oyo eza Aringei first class Aringei first class yango balobi toza deja biso olingi bolingo yaka na first class okuta bolingo kati ya bamama lisolo babisolola mpe bamama basololela yo epuis toza koinvite bamama oyo bomoni ke bokoki koya kosangana na biso oyo boza na ide lokola biso oyo boza na posa ke bamama bopesa ide moko boya tosangana mpo tomema communauté na biso liboso eza nango moziki te bamama bobangana bino te toza na baservante dédié awa toza bamama nyonso baza basambelaka bomona mesa ndenge eza masaki eza te tozomela bamai po eza yango moziki te mpe mbongo akosangisa oyo lianga na lie te ezalaka te awa eza kaka lisolo bosungi ndeko na ntango apasi bafamille etikala mosika famille nyonso yango bozomona oyo mama mokonzi ya Aringei oyo mama vise ya Aringei oyo mama relation publique et moi secrétaire maman sociale balali iso nde tozawa totravaille kaka na biti moko biti wana moko totravaille nango kaka bolingo soko oza bolingo yaka tosangana po tozala mosala po tozokende liboso bamama Aringei oye mama Aringei na memeki vraiment na sepeli na bino makasi toujours en avant siko mama po akota na Aringei fazalaka mama ya Aringei to ya boro mosusu mama ndenge toza awa toza kaka bamama Aringei mama oyo akoya kota na Aringei soki eza mama na biso ya Aringei bapesi ye nanu provisoire moko kuna na fille oza welcome na kokoba mpo toyebi ke permanent house na yo ekobima na Aringei mais toza na droit ya kozwa bamama ye fille bamama acne donc eza kaka association ya Aringei ya boro. Merci.
Maman Aringue, aïe. Oh, je peux gouer les Maman Nias, maman ni maman des failles bosses. First class. Ouais, voilà ma maman Aringue, réunion à Bango, Mokonzi, maman Mamisha, balobi umela seko na seko, bavota kutute, umela seko na Aringue, réunion zamoko. Bolingo, tozote ya bolingo, maman Aringue bola ki sa bolingo, maman Aringue bola ki sa maturité, bola ki sa biso ki ba réunion bo sala ka ba maman ezaka kate bo ko kutana potomela. Moi soupe wana na mekaki ya pilipili ya kitoko wana mais bo makanisi o bolimbisa ngai vraiment je ne suis pas en forme mais tozo bunda toujours voilà maman Aringue nayebi ke boza ozela belé ba bengi ngai dossier ya ndeko na biso Fanya na ndeko na biso Bibi Ilunga na kwantamango compte tenu à heure. Je crois que dans la régie, à la place, il y a publicité, il y a CPLAS, à la place, il y a réception, il y a Brigitte Bouyombo. Nous avons sauté tout ça dans le dossier Fanya. Et ça, information, tout ça, on peut sabino. Boyebi, nous ezali na kati ya ville. Ah, Fanya ba attaqué, Fanya ba saliboui. Il s'est fait que on s'est retrouvé dans Pembene Sika et Venme Salamaki. On a pris des images
Et les longs de dossier na bango, ils allaient entre les mains de la police. C'est la police qui va déterminer qui a tort, qui a raison. Nous, en notre qualité d'hommes de médias, nous faisons notre travail, nous informons le public, nous informons la communauté de ce qui s'est passé. Le samedi passé, moi, j'étais ici sur Olive TV. J'avais tiré l'attention. Il y a 2 camps. Tout le monde qui n'a l'allure au Makamboza au Kende. Et au Komake, ils vont en venir au coup. C'était le samedi. Et le lundi, il y a eu cet incident. On était dans un resto de bâche. Moi, Papa Ngoma et commandant Joly, tout le Kandengenini, tout intervenu parce que, sentant venir en danger, tout le monde il faut que tu Makamboyo, tout Mekako, qui tisse sa tension et Zalaki. On était en réunion, tu es contacté commandant, il y a Aringay, il y a la police pour que la police puisse intervenir parce que nous sentions déjà un danger venir. Au moment que nous faisions, nous étions en réunion, on est sorti en cascade. Avec notre portable, nous avions filmé. Et après, je suis revenu, comme je me promène toujours avec ma caméra. J'ai ramené la caméra professionnelle. J'ai fait mon travail. Et le travail que j'avais fait, na balancé à mon ante, na tiaki à mon YouTube, na tiaki à mon Facebook, na tiaki à mon nulle part. Hein, Guinée force. Na tiaki à mon nulle part. Et aujourd'hui, j'étais peut-être la seule qui a instinct, parce que c'est mon travail. Il y a interviewé Fania. Fania attaqué, la voiture était là. Fania a été acheminée à l'hôpital. Et dans la même soirée, il est sorti de l'hôpital, il est chez lui. Jusque-là, je n'ai pas parlé avec Fania, mais j'ai parlé avec la famille. Ça va maintenant, ça va bien. Et Bende, où est Bendete? Moi, j'en sais rien. Les témoins disent que c'était Babambaki et Bende. C'est la police qui va déterminer. J'aimerais attirer l'attention de tout un chacun de nous. Tant qu'on a un problème, il faut discerner le problème. Il faut attaquer yango. Parce que tu peux avoir raison, mon monde a tort. Tu peux avoir tort, mon monde a quitté yo. Tout dépend de tes arguments, tout dépend de la façon dont la justice de ce monde va juger le problème, va trancher le problème. Beaucoup se rappelleront encore aux États-Unis, quand O.J. Simpson, avec sa femme Nicole, c'était répandu que O.J. Simpson a bomi moi sinaï. Mais le jour du jugement, on ramène le 2 paires de gants qu'avait porté l'assassin. Pesi O.J. Simpson a lata, et bimi gants, il y a Johnson Keto. Mais Kabango alinga kota loboko, et boyiko kota. Donc, ils ont Kabango te mutu, alata ki gawa na pa boma moto. Et O.J. Simpson a été acquitté. Est-ce que c'est la justice qui a tranché? Mais côté la famille Nicole, c'est O.J. Simpson qui a fait ça. Est-ce que tout le monde a côté a violé mais côté boloko? Moussous a violé mais a présenté ma défense à bien libéré. Donc au moment où nous parlons, biso, to senga ki kimia zala, to continuer toujours au senga kimia. Oya on sépare na kimia na bisote est allié. Biso na côté na biso to senga kimia. Mais le problème, la situation est entre les mains de la police. C'est la police qui va déterminer qui a raison, qui a tort. Mais voici les images que j'avais prises ces jours. J'avais interviewé Fania aussi. Suivez les images. Normalement, je devais vous apporter aussi les photos
Ndenge azaki na hôpital, mais on n'a pas eu le temps. Il y a Rokutana, na maman ya Fania pour na zoba photo wana. Mais Koufelité. J'ai interviewé Fania le jour même pour en savoir un peu plus comment incident est comme là qui est. Et je vous demande de suivre attentivement avec un œil de sage, l'œil de sage. Suivez les images. Non. Ça va. Boyo. Yeah. Oui, le DVD m'a trahi. Les DVD, vous savez, la technique a toujours ses caprices. Donc, je dois dire que la situation entre Fania et Bibi Wifi se trouve bel et bien entre les mains de la police. C'est la police qui va maintenant déterminer qui a tort, qui a raison. Par rapport, il y a Ndenge Babandaki Makamula Bango, Ndenge ba évolué, Ndenge commis à niveau Oyo. Police a ebisi biso, to ebisa batuka ke botika, bikoma koma botika ba vidéo pamba pamba. Bikoma koma biso toza bata média, toza ba leader d'opinion. Quand il y a une situation dans la ville, nous devons émettre notre avis. Notre avis est là.
Nous sommes au milieu. Montazan a tort, va punir selon la loi. Pour commis la loi. Selon biso justice, il y a batoté, ou tolati, tojité. Justice, ça ne peut pas mais justice, il y a mokili, il y a mboka. Ndeko yebake, ah, yo salaki boye, ah, yo bambake bende, balobi bambake bende, ote, ezaki bende te, ote, ezaki bende. C'est la justice qui va déterminer tout ça, et bisoté. Mais, chacun sera responsable de ses actes. Tout ce qui est kimia, ezala mabota nyonso, kimia ezala partout. On a besoin d'émettre un avis avec ces quelques minutes qui restent. Déjà, au fond, la biso ligne. Mais avant, au fond, la biso ligne, tu mets la publicité, il y a CPLAS, maman, ma passe agenda, CPLAS, soirée CPLAS, c'est le 7 avril. Tu as la kuna pour les lots, tu as la soirée à boss avec maman Doris, la personnalité kuna dans le sud. Soirée à boss, où tu as animé par Johnson Keto, le garant de la nation du Sud, de la mêlée, le conflit, les passeurs sans Bible. Je serai là ce soir. Dans le Sud, ce soir, là-bas, dans Old Kent Road. Mais on balance la publicité, le moment on passe. Soirée CPLAS en 2018. Oui, avec maman Kenda, maman Mapassa, maman gentille, maman Essengo, maman Oyakimian, à l'obé 2018. Soirée CPLAS et Sangani et Longo Nama Solo Yakitoko, et Babeni Mother's Day, soirée Yakosangate, dans l'obé samedi Le 7 avril. de 20h à 4h du matin, soirée CPLAS, Masolo Yassika, maman Kenda à l'obé Oyakosangate, Balokayo 2018. Kambo Yassika, Bilengi Pe Yassika. Soirée CPLAS et Yepuna pour CPLAS. Dans le but, toi danté, prie à mon lit, prie à Kitoko, je lengi, petit pont on lit, on y a au CPLAS, CPLAS en zoto, on yoka bilengi à Kitoko. Avec la participation de Will Mukena, Avenue, Oasis Marketing Hall, Systems World Parking SS, IG11. Contactez-nous par numéro de Saluana, Benga Pona Belengi na Yomoko. Soirée CPLAS avec maman passe maman Kenda, maman ya gentil. Oui, il nous reste quelques bonnes minutes avant que je puisse boucler cette émission. Soza la motuna rotuna, soza li kambaro proposé na baninga o baza swana pour que kimie kota obengi coup de fil nous a bienvenue avant que natia point final na émission lelo boyebi émission lelo na webisa bino que vraiment nous autres ils a en forme été moi grippe et beti mais tozo me la bagwa babilongo de façon que na soir et inda kuna na côté à maman Doris la personnalité na soirée à babos kuna to kuta na maman Jani Pangi ba Bruce Mpangi ah ba Damé Cosmalto bisoni soto kozala kuna ba maman ne soit sud ba maman ne soit est maman passe à Genda le rendez-vous est pris pour ce soir là-bas Old Kent Road tozala kuna ba Jean-Marie Lutete biso baso oya Monique Yalinko Benga a participé a fait sa conseil ndenge tolobi makambo oyo ya fanya na bibi ilunga totiki yango na maboko ya la police biso tolobaki monoko na biso nganga monoko mokolo elumba solo mais maloba nango elengi. J'ai quelqu'un en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour le pasteur Saint-Bible. Pardon? Oui, loba mo makasi Régis Soboko matilanga voli muke loba. Bonjour le pasteur Saint-Bible manga rotela ezali ngai loka sala kana pela vansono. Ah loka sa. Namoni acte salami oya lenga so fanya na réalité na pourquoi ko ma niveau boy parce que tu as raison cette tradition après quoi l'interagir à faire ma sonne ma je comprends pas pourquoi ko ma niveau boy. Pour un second, comme on est na Congo, tout le monde m'a dit ça. Ah, tu sais pas la photo de mon ananas, c'est quoi ton sougat? Ezama mingi biso tozo sala tozo bima ba sapeur pompier mais
nayokaki mpasi na motema namoni nasalaki émission moko nazokitisa toujours tension mais namoni mwasi aleki nanga fanya alobi nanga ke respecte toi bon je comprends ce sont les enfants oyo bayebi gravité ya oyo koyaka lobi te esalaki pasi mais bon fanya toyebi yo na kofinga te toyebi te kofinga euti wapi bibi toyebi yo na kofinga te toyebi te so bozofinga na nini mpona nini bato soki bazalaki ensemble soki bakabwani soki batamboli nzela moko te lobi il faut ekoma kaka na kofingana eza bizaleli moko ya bizaleli oyo eza kobomaka mpe communauté na biso ezobomaka mboka na biso vava sone ekulu lokasa ya lokala mpela na kosenga ke lokola boza bapapa ngoma boza bapanda pasa joli nayo mona ozali wana bolingo bosala effort moko ya koboma parce que okose boye te toza bakongole poko tokoboma ya niveau boye bose comme vava sone ekuloli banda makambo ebandaki nga nakotaki yango samedi passé nasalaki émission nalobelaki yango na prévenaki bato nalobaki ke keba bato bakobunda kala te samedi lundi bato babundi nautaki kosala susu live moko na Facebook oyo bato mosusu baapprécie te namoni mwasi aleki nanga fanya akomi ezali mwa manquement akomeli ngai wana monsieur respecte toi et pourtant napesi baconseil pour que kimia ezala na kati na mboka mais bokilo na biso tokobenga ye bongo asepeli nango te oyebi esika biso ozomema kimia bato mosusu balingi rando na rando nalobaki yango na bitumba moto moko akolonga me na kimia biso mibale tokolonga toza na besoin ya fanya toza na besoin ya bibi na kati na communauté mpo basepelisaka biso moto na mosala na ye. Oui, ezala bibi ezala fanya nasepana bango mingi bonayebi te komi bonayebi te. Vava, c'est pas facile. Et comme déjà dans ma boca mbila, c'est la police qui gère ça. On est là, tous là. Mokolo, mbila goloba, songolo a gagné, songolo a poli, songolo a saliboy, sentence na ezabwe, neto zonga awa, toko ya goloba lisusuke, monogona bise lumbagi solo, même loba nango, moni sukali, tala, toloba ki poto kene nango boyete, tolinga to traitanga l'amiable, mais, et comme qui déjà trop tard, bakenaki déjà bakoma qui avancé na makambo na bango ezalaki plus makambo ba vidéo makambo ko fingana ba Facebook ko fingana en tout cas de part et d'autre je m'excuse j'ai du mal avec ma gorge voilà va donc on n'a plus le temps on va en parler si biso papa ngoma za engagé na likambo oyo commandant Jolie za engagé ngana za engagé toza kotala toujours ndenge nini Makamango et Memandinga Kimia, mais est comme une étape avancée avec la police. C'est la police qui contrôle tout maintenant. Tous les dossiers et entre les mains de la police. C'est elle qui va déterminer qui a tort, qui a raison. Donc ce n'est plus à notre niveau. Je dois boucler, merci Vavason pour ton intervention. Je dois boucler l'émission avec les images. Je crois que je vais revenir avec ces images la semaine prochaine. Notre sœur Brigitte Bouyombo a belaki loboko esalaki pasi mais bandeko yo ya université moko bayaki ko tala ye bayaki ko lakisa bolingo pa na ye tokotia image yango ndambolelo mais tokozongela yango semaine prochaine faute de temps faute ya makambo moyen aussi salango ezate. Si vous voulez que nous puissions nous imprégner encore sur ces dossiers Fania Bibi Wifi, je suis disposé à le faire. Restez en paix. Passez un excellent week-end. On se retrouve ce soir chez Madoris, soirée à ma boss, animée par les boss Johnson Keto. Et je serai là. Dieu va m'accorder grâce. Dieu va me donner de l'énergie nécessaire pour que je puisse faire mon travail comme il se doit. Merci. On termine avec ces images. Ciao, ciao. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, 12h.